Alors, Congo au total. Congo, ça na ba oyo ezalaka mabe wana. Mais c'est le 14. Eza kwa 14 na ndambo. Bapau eza 7. Monsieur Basela, Bapau eza 7. Eza 7. Ah oui, eza 5. Ah oui, eza 4. Ezali me basalela. Eza te wana amna yaka na oyo rezo. Donc Bapau combien? 7 pas. Bakongo Eza 14 nanda. Machette eza 5 machette, 7 pau, marteau moko, 14 Congo, marteau moko, lim mibale, des limes malgré pesila, des râteaux, des cassoles, 4 malgré bébé ça effectif kaka. Babouche eza misato. Babase misato. Oh kandingi ezalaki mibale na brouette moko. Ba oyo ekufi makei nyonso eza awa deja eza kokufa. Soki otambola nango bamai ezodinda na kati bebi nyonso presque kufi. Bon, sikoyo lelo eka na moni masofi te tosola te parce que tongi tosola fo bino misato bozala ntango na oyo ozwa fufu nde tokovanda bongo naosala bongo parce que boye koma eza te mosusu ye mpe aza na eloko ya koloba aza te mosusu bino bozwa eloko ya koloba mais fo tofanda biso nyonso tosolola mpona oyoko bamosusu bayokanaka te nyonso ni fo tozala biso misato wana nde tokota ndeni tokotraite lokola na kuti ye te eza na ntina moko te naosalaka oyo naosala fufu ya bato botala fufu moto ayiba te na oya so semaine oyo esili so semaine na kuna na ebandeli na oyo ozwa bafufu basinga malgré pe recharge yango awa ezosenga jour oyo bozoya na oya na basinga boye nango po recharge fo ezala kuna tomata na na oya na basinga naluka na motuka oyo ya tozwango nyonso mbaka motuka ye wana nde totala ndenge nini bon sikoyo bobengelanga nde